Bakuku. Bozwa pinza mbote euti na Cœur Sensible. Na chaîne na bino ya Congo Check TV. Oyo bino tu bolingaka. Congo Check TV. Yasi bo mutombwe. Congo Check TV. Yasi bo mutombo. Hey, bazui wapi. Vraiment bozwa gros bisous euti na Cœur Sensible. Na profiter pe kopesa mon boss et mon papa si bo mutombo na mabela bakoko papa zombo te euti na Cœur Sensible. Vraiment na kimi lisusu mbangu kopesa wadani mbamu kolo versase papa zwa gros bisous euti na Cœur Sensible. Ba o penza balata na tongo alala kalota katando bilamba te po shiranke tonda. Na kena Suisse kopesa Brigitte Savané mama na Chancel zombote euti na Cœur Sensible. Vraiment mama chérie fanda na ngwende na yo. Balandi ya Congo Check vraiment poteza ya koningana. Balobi Cœur Sensible biso ba mama soki totiki kaka boye makambo ezo ya ebele. En tout cas, biso tout komi ba chroniqueuse. Poteza ya koningana. Ba mama ba bengi ba lobi fo ba sala intervention na sujet etali na batu oyo ba defisaka lomeya, batu ba defisaka faranga, batu ba defisaka mbongo na niveau ya poto, na niveau pe ya mabela ba koko ekoma. Ba intérêt plus. Toza contre makamuna binote, mais tozoloba, bazoloba, oyo batu ba remarka, vraiment, mututu, azala, connecté, na Congo Check, na émission ya Cœur Sensible, bokoyoka makambu. Vraiment, nazo kende, kotia intervention, na benga ke la grande, ya boya kawa benge ya te weza na batu musuba kuba en face no bwa ozomona penza ke yona yeyo a bebe mi okomona o linga to benge ya esopa kabino me ye muto nazo tia isikoyo na benga ke la grande nazo tia mama na biso intervention ya mama na biso be nazo Yev Mafandina, Aliman, na ville ya Aren. Cœur Sensible, ezangai mama Benazo. En tout cas, na landi émission na yo, na s'intéressé na mingi à propos ya ndeko na biso oyo autaki komibwaka na Suisse, molimo na epema na kimia. Idenga na za na ngweza boy, selon ngai eza mawa. Mama mubimba ondimi na yo otiki bana na yo oke komibwaka swadi za po na mbongo. Mama nga po na nga na kokondane nanu batu oyo badefisaka mbongo. Parce que yo kodefisa mbongo opesi mutu intérêt avec intérêt plutôt. Mutu wana tanga zwi mbongo wana après sima na yango ekomi ke soki mwa oboyoka na par exemple azoki obe 500 o fo futanga neti 600. Ekomi tango wana futa ozana mbongo te. Ekomi o lokolo ozana mbongo te. Na bakiseli yo lisusu chaque semaine obanda kofuta boye. Na okondani batu wana na okondani bango makasi penza. Parce que le msupe yo moko kozwa mbongo defisi na ndako no zangi mbongo. Bokoma na mino bakoma na bango ba banque Lambert bakoma ko defisaka mbongo. Tala neti lelo ndeko na biso sor na esuki ni. Esuki na liwa. Pona nini kenda kozwa mbongo. Mubali ayeba te akiko defa mbongo soki ndenge na lande lisolo yango bien 20 000 mama eza na sens te ya wana ngai pena nazo ko beta setene loko wana na bato ba defisaka mbongo yo ko defisa mbongo le msupe na fin du mois poza ne loko te soki ekomi mutu wana futa za nango te ekomi problème pona nga penda yango namona ke loko ke fa na bakisa pe un plus na masolo oyo pona landaka yo mingi na sepela na masolo na yo.
tambongo fo batika eza malamu te mpona nga penda eloko namonaki ya kobakisa yango wana en tout cas nayebi te ide na nga wana selo ngai eza nga be nazo na kati ya Aken vraiment nasepelaka no mingi na bemission na yo nzambe apambola yo malgré na so yango nalingaki na komante mpe na eloko oyo mama cœur sensible vraiment la grande benazo na kati ya Aren asali intervention na ye boyoki ndenge alobi pona batu oyo badefisaka mbongo pona batu oyo baza na posha milai badefisaka bambongo ya intérêt vraiment bino moko boyoki commentaire kutu na kotia lisusu eza te nakende kotia ndeko mama mususu ba mama poto balobi bastika lisusu nsima te ata mukie na émission ya Cœur Sensible ba mama poto batomboki balobi bango tout fo bakoma ba chroniqueuse wana nazokende kotia ndeko mama na biso yepe a intervenir bino moko bolanda ngai na kotia nanga commentaire te eza ngai mama na ngai bon nazalaki te moke na déplaçaki yango moni toyokanaki te na tolingi tolobaka makambo yango na makambo ya kodefisa mbongo ngai nakutani na makambo ya kodefisa bambongo na bato donc na banda kozwa mbongo mona so nazwi mbongo epa mutu nazwi na defi mbongo mpe nakosala na mbongo yango eloko te me nakozongisa mbongo wana me sikoyo ozomona mpenza ke neti bakausinga maboko ngabi me bambongo oyo tozozwa kodefa boye sikoyo ndeni ezokomela biso esu mabe lokola mpe toza bana nzambe le mosu nzambe mpe ayokaka mawa azotala makambo yango nalala mpenza boye balakisanga mama moko na Aren moyena ntanga komona ete mpo eza pasi balakisinga tala mbongo aza nango ebele na kati ya shabe bazolobela nga balakisinga mpe ye mobimba na ye afandela mpenza mbongo wana soroliobi omoni mbongo na bino kadia mpemba tala nde basala mbongo na bino ngabi c'est-à-dire ngai nakozwa esu mbongo na ye te naye kochange esu mutu nakemi kozwa esu pa mutu mosusu mutu wana mpenza nalala boye na mbetu na ngai azolelela nga pesanga mbongo na nga ngabi yango makambo kodefa ba s'il vous plaît mama oyo azopesa témoignage na ye aza maye mutu mpenza esalaka epuis makambo azoloba invente yango te aza mpe mutu abangaka nzambe bosala ngele tolanda lisusu mbongo oyo sikoyo nakomo nalapa kozwa bambongo likolo bamakambo nakutana nango nalapa bandeko na nga oyo azwaka bambongo akodefana bon nzambe mpe alobela mutu tu ata mosu mpe soko obondela nzambe asolo aza kapable alobela yo aza kapable alakisa makambo mpo biso toobelela ye ya solo akotika biso bana na ye te bakende okufa na libulu bambongo akodefa eza na bato mosusu baza na bango bato ya mabe baza bato ya misala donc bazozwa bambongo na biso oyo bango bazopesa biso ya mabe oyo bazozwa na maboko na biso ya malamu to bazokende kosalela bambongo na biso yango wana faut to faire attention bato bazwaka bambongo na bato badefisaka bambongo wana soko oyebi vi na ye te mama banga kozwa mbongo na ye parce que ye azopesa mbongo boye yo kanisa apesi mbongo na ye na ndenge malamu mbe apesi yo po asomba yo asakana na vi na yo asakana mpe na bozino parce que mbongo eza satan mbongo ezali wana mbongo diable donc eza diable ye soko akozwa mbongo na ye apesi yo soki satana soki diabulu soki bamari de nuit apesi yo na nzoto yango wana fo tokeba biso bato tozwaka bambongo ya kodefisa oyo ezobotela biso bamalere na bandako na biso ezobotela biso bamalere na bavi na biso bambongo ya kodefa en tout cas nalapa yango namona akutuke malamu nala nanga ta nzala akwaka munoko na mabele ndenge bakongo baloba akwaki munoko okokoka mpe makelema yango ozwi mbongo yango okosala yango eloko te po bato mosusu bamabe azana bazobalisaka bambongo yango donc nzambe afungolaka bato na ndenge ebele yango nazokebisaka mpe bana nzambe oyo nyonso to azwaka bambongo ya kodefa il faut faire attention ayeba mbongo wana azozwa mpe pa nani ayeba mpe vi ya mutu wana yango na ngai natinda eloko opesaka bana na nzambe conseil il faut kokeba na bambongo ya kodefa eza makambo ebele bandeko biso nyonso toyoki commentaire mpenza ya kotia eza te ndeko moko na mosusu azotiaka commentaire na ye
ndenge makambu oyo mutu akutama nango vraiment balobi leo njo leo batikali nsima te balobi 2019 yo Soro Diongo yo Nkadia Mpemba omesana koloka batu balobi 2019 yoyo makambu tu eza na mpwasa beno kolo muki yungule ba mama iye beto kolo naki yungulu mama naki yungulu beda naki yungulu tolanda susu intervention ya mama na biso excusez intervention ya mama na biso asalaki pe intervention na video oyo tozotala wana vraiment batu basepelaki ne telima makasi ya lobi ke batu nyonso na kiyungulu bolanda ye boyoka ye. Cœur sensible, c'est ta maman chérie en France. Ngana bengi pona ko pesa moi conseil na bato yo ba comment obsédé ya ba Banque Lambert. Pona ko banana introduction na ngai maman oyebike Banque Lambert soki mama ya na bengi ba mama ya Banque Lambert. Soka defisi yo mbongo ako andursi mutema na yo diaboliquement sataniquement moyo futa mbongo wana ezalité alors tango to kokoma pesi yo bazo soki un mois yo tango koma na momo pesa mbongo babengi yo na kisasa kuna o problème moyo pesa yate tango zo pesa mbongo soko pesi nyonso te kibake pourcentage na bango zo bakisama na ko pesa exemple moko ndeko moko adefaka 200 euros kozongisa 260 tala na l'intérêt mutazui 200 euros azongisa 260 donc son à comprendre 100 euros eza na 30 euros vraiment tolingani te tango azwi yango le mois sans pe koki akende kopesa mbongo azaki nango te apesi 100 na 100 euros apesaki atikeli kombe 160 mutu wana mwasi wana ayebisi ye mama Lambert soki mama Banque Lambert alobini ke non comme opesanga ka 100 moi prochain opesanga 190 et comme sanza wana mama wana koki te akopesaka ka 100 90 etikalaki plus 30 aye kokoma tina 800 euros epesaki pito pale mama ngo akakaki mokili mawa te c'est l'intervention bandeko na faire comprendre bino mama pe azolimbola malamu ndeko mama adefaka 200 lokola ba mama wana batiaka ba intérêt et comme lekwa 260 azalaki na mbongo te aye kopesa 100 etikali 160 wana akokaki te aye kopesa 100 nzoke emataki ekomi susu 100 mosusu mati ekokoma 800 et pourtant 200 asapesa na calmer moto wana pour vous dire que bato basalaka Banque Lambert ba mama en tout cas obo yoka ngo so basalaka ngo botika mais ce que mon gars azora ba pona ni en tout cas na kutama ina munoko te ezali mabe ba misusu bazana misala ya mabe ya ndoki tanga ko defiso mbongo na ye mozong sezate ozana na problème les 2 3 4 mois ko futa te ti ko koma na ba 5 600 euros ce n'est pas bon ba mama su bozana problème en mbongo ba difficulté ba banque na biso ezali Crédit Lyonnais BNP bread su bozana ba mboka musu na yebiti ba banque ko ba banque nini mais awa biso na mboka na France ba bread ezali so ti général ezali kini ko defa mbongo na banque botika makamba ko defa na ka ba mbongo so mabato na liwa bomoni mama Suisse 20 000 euros pa ememiye mutu wana pesaki mbongo apesaki dele na ye yobine oyebite ayebiki na momo ngene kusenga mbongo moso na kusana mbongo wana te alors ba bloko na sala ke simbi misala mabe ba mama Banque Lambert botika makamba Banque Lambert bina mo Banque Lambert on peut pona ka bilongi po mutu asambela ka pesa
okere kozwa bank lambert wana te parce que soki azwi akere kofuta mbongo bango balingaka motu aza na difficulté mpo afuta bakozwa motema no bandoursir yango moye ozwa courage akona kofuta mbongo ya te ale mpasi ezobakisama okozwa bank lambert na ndako ye kimi eza te okozwa bank lambert mbongo bato ozwi ekotisi na ndako oyebi nzela ewuti te toboyi te toza na badifficulté soki ezali mama soki ozwaka 500 lia 500 wana soso aliaka eloko elekaka na mongongo na ye soso soki adodi nguba akododa akende komela avocat te akende komela kokoti te akolia loso po ayebi ke loso ekoleka na gorge na ye me biso tolingaka odela oyo nzambe apesi biso osomona kaka moke tolingaka oyo kolekisa mosusu akomonaka adefi mbongo azokoka te akakodefa sukuna afuti kuna ntango kofuta kuna akakodefa sukuna afuti kuna viri ozosalela badiabulu bambongo eza bambongo ya badémoniaque. Je suis désolé de dire ça. Eza bambongo démoniaque satanique. Botika makama bank lambert ba mama botika et puis okore kosope bank lambert mobile na ndako ayebite yo okore kosope bank lambert ko yaboye facture zo baksa makana ndako zo te. Oh là là. Vous allez enrichir ma batouana. Et ça passe. Beaucoup de gens qui ont banque Lambert, on a ça, on fout ça 30. Là, on fout ça 30, on fout ça. Mois prochain, on fout ça comme 60, 80. Qu'est-ce que c'est la moutouarate? Et ça, on va battre le liak à batou. Allez, monter moi à battu à génie pour que nous sachions la monnaie invisible. Ça, quoi la maman? Boutique comme banque Lambert, maman. Et ça, on me bat kufa, ça me bat AVC, ba tension paille. On me moi ça va nandaku, tension te azana problème ya mbonga bato. A des fois on kozong zate. Ale kimi nandaku zate. Bolingi kaka ba dina kashteri. Boko tango ko defa mbongo pe mbali nandaku ayebite. Ndenge mando yi o ya sel na Suède. Na pardon na Suisse. Na Suisse. En tout cas, elle est sensible nzamba pambra bino beta sete mama bino to kuleka kapenza la télévision bo pesa ba conseil kitoko mama bo pesa conseil côté ya la banque Lambert bisila kango wapi yozo zwa 2000 yozo pesa na moto 3000 yozo pesa na moto bo zula kango wapi c'est ça n'importe les 3000 te au moins l'ingénieur na poto to yebani mama olobi ni kamba solo bazula ngo wapi to yebani au moins pe mudade sape akenda pe musala te to yebani to yebani au nom de Jésus makambo fait si là au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu ba o bazana milimo ko defaka mbongo ndenge na zoba ezo ko sila na kombo na Yesu maman neutralisa ngo au nom puissant de Jésus soko zoka 100 lia 100 wana soko zoka 200 zoa 200 wana boti ko zo oza likolo ya 200 eza malamu te moi ça pasteur hein vraiment bandeko na éviter boko tenir rigueur et pas ya nani et pas ya batu basoloba et pas ya cœur sensible et pas ya Colossiens yo mo mutoko yebe ngana sana nga cœur sensible na sina kufa na nga bongo na kima kopola ezalaka te tozo continuer na émission na biso ba mama balobi bango batikali sima te tozo tia lisusu mama mususu ye paza somo mais alobi kaka mukie na pandeli peut-être na sali erreur bien nini na lobi boye na panzi yango po na oloba na se na lobi boye na ba nyonso batefisaka mbongo avec intérêt bo fongola mato ezali mabe oya kolobela ngai etaliye naza kuna te mais biso et travailler yango nde ezoboma biso tozoswana tozobunda tozoloba na ba vérité na kati ya ba couple na biso pona nini pona ye kodefa mbongo mais moyen azongisa yango rapide ezali te eza mabe na esika moko te na Bible nzambe akoma bongo parce que soki akoma yango fallait que biso pe tozongisa ye intérêt moko mais biso tobomaka kaka ye tozongisa na kuruze so toke na mokanda ya Ezekiel nalobi bien so na salaki eke koma pe peut-être pe c'est ça mais ndeko mususu akamati 1 euro apesi muninga 1 euro
tant azongile de peut-être c'est ça manga na ola la pongi mutazanga ki de roi sombelo ko ndeko moka pesi azongile 4 euros. Hey, Ézéchiel 18 verset 8 bokomona makambezo loba makuna tokele soki na Deutéronome 23 verset 19 bokomona mpe ezoloba makuna oyo vraiment akotanga yango mpenza na bokebi. Je pense soki asalaka yango akosala lisusu te bandeko tomitala bapesi bino baverset botanga o kaka nga bongai jode kokoma ngai kokomprendre te soki botali bien bao nyonso badefisaka mbongo basilanaka malamu te na bato wana obe baswani obe bafingani obe babibisani baverite nyonso wana nini biso na biso bakongolais komake ndeko no moninga ndeko osale mabe ya façon wana mama na nga akokobela lelo na yo kodefa mbona maboko na avec intérêt ya solo oede mama ya moto obe obomi mama ya moto mwana azobela mobali azobela don motu tu ifo na yo kodefa mbongo epa na yo mpona azongiso na intérêt wana mpe ezali yango te wana mpe ezali bolingo te tozala malamu tolingana nzambe ye moko ayebi tokima mbango teke moninga aza boyenga mpe ifo boye non vraiment mpona ngai ezala yango bongo te ezala yango bongo te parce que balobi na bible ke chaque solo kilokoso eza malamu te nyonso ekotikala se na nga akomona ke apemi kokima moto ya mokili te moto ya mokili osala eloko te me mitala oyo soso aliaka eloko ekokani na mongongo na ye soki akezo ya monene kokanga makufi na lobi ya ebele bososola oyo akodevelope adevelope nzambe azala kati na biso toyeba oyo tozoloba bofana bagroupe te mpo bobanda kolobela bato mpona nini balobi bwe mpona nini basali bwe eza conseil oyo akoloba nde ye wana nde moto aza na kati ya mabe wana nzambe apambola toloba te poani to a libre mayele sagesse tonda na kombo na Yesu Kristu Masiya. Amen, amen, amen. Amen. Bandeko biso tu tozana matoi tozoyoka ba intervention ya bandeko vraiment makamboyo ya kodefisa mbongo ha okoteni rigueur pa nani etumba ye balobi bozwilaka mbongo yango wapi bozwilaka mbongo yango wapi bamama balobi oyo akomona mabe amoni na ye me bango bazopesa nde toli bazolimbola makambo yango ndenge elekelaka ya bambongo ya baintere donc nayebi te intervention na ngai ezokontinue papa balobi ye akovanda kimia te alobi ke ye akomi journaliste na Congo Tchèque balobi ane oyo eza nde ane ya makambo ane ya kokundola ane ya kobimisa bandoki nyonso oyo babombama oyo basaka makambo na nkuku kobloke bana na nzambe kobloke bakongole koyokisa bakongole pasi papa alingi asala intervention na ye tolande na bokebi nyonso mbote na bino baoyo nyonso boza kolanda biso na kati na ngonga oyo nayi kopesa mbote lisusu na cœur sensible oyo azali mopanzi sango oyo apesaka biso basango na temps réel oyo asungaka mabota na biso na baconseil oyo azosala mingi na kati ya communauté na biso na kati ya chaîne ya biso oyo tolandaka Check TV. Kola pambola yo quel sensible. Merci lisusu na ye lisusu ko se présenter nga nazali moko wabino ndeko na bino mwana mboka na kombo ya Filote Alimasi na fandi na mboka ya France précisément na Nice. J'habite à Paris hein. Qui peut na meka ko intervenir pour na sujet oyo bandeko bapesaki bamama bapesaki po tomeka kosolola nano makambo etali banyongo omoni bamboka totikaki mboka ya bakoko toyaki na bamboko ya mindele
mais molimo na nyongo vraiment nyongo ezali eloko malamu te nayebi te selon ngai nazosala mpe analyse makambo etali nyongo yo moto omoni koza na mbongo ebele olingi kodefisa bato mosusu mais il faut talaka nano moto oyo olingi kodefisa eske akozala capable ya kozongisa mbongo oyo na kodefisa ye papa lobi soko olingi odefisa tala mpe mutu nini esengeli odefisa eza tika kodefisa kaka mpo mbongo na yo ebota ate eboti ekomi 10 milliards akopesa yo tolanda papa eske kopesa mindondo te alors problème ezalaka mingi mpino bino bato bozala bambongo bolingi bodefisa bato yo ozaka na mbongo olingi odefisa momete tala nano mpe moto wana ozodefisa ye eske akozala capable ya kozongisela mbongo na yo soki ezala mbongo moke to ebele me tala nano yo mpe moto oyo olingi kodefa mbongo eske oza siri kino mbongo oyo okozwa okozongisa oza capable ya kozongisa eske na nsima mindondo ekoya lisusu te bokoso ekoya lisusu te na kati na bino koswana ekoya te nyonso bokoya korendre bakonte na bino te na réseau sociaux biso communauté congolaise toyebaki te me tokoya koyebela ngo na kati ya réseau sociaux c'est ça eske oza siri kino mbongo yo kodefa epai ya ndeko mwasi to mobali eske oza ntango bopesaki yango bino mibale ntango eyindaka ekomi na kati ya réseau sociaux papa alobi likambo ya solo papa continue naponi mpenza batamayele mpo basala intervention na kati ya congo tiek oza siri ke yo okozongisa yango bino mpe bandeko oyo bozodefisa bato bambongo eske oza siri ke mbongo wana mpe yo ozodefisa ngo na ndenge ya malamu to na ndenge ya mabe mpo tokomi na milimi tokomi monde oyo ekomi monde mabe mpo bambongo oyo nyonso tozomona awa eza bambongo oyo eza mpe ezoya na bavoi normal te bamosusu bambongo akomi na mbongo eza nango kaka mpona kosomba milimo na bato mpo omoni bible ekuti ezobenga mbongo c'est un esprit c'est un maman omoni ke moto oyo aza faible na molimo wana etali mbongo ekomema ye na liwa yango bino bandeko boza na bambongo boyebaka soki ke boza réellement bolingi kosunga bandeko na bino mpe moke na mokanda ya psaume 37 le verset 21 wana nazopesa bino baverse oyo makambo etali kaka makambo ya kodefisa endettement oyo bible eza koloba na yango mingi mpe soki totali na kati na bible selon baparabole oyo yesu kristu aleka na kotikela biso il y en a au moins 38 paraboles que jésus a donné mais sur 38 paraboles yesu apesaki na kati na bible il faut boyeba yango 16 paraboles eza kolobela mingi kaka makambo etali mbongo l'endettement bandeko na ngai ne fait pas partie du plan de Dieu l'endettement ezali vraiment partie na plan ya nzambe te kozala na nyongo ezali vraiment partie na plan ya nzambe te il faut te faire très attention il y a beaucoup de dangers bandeko na ngai ndenge kaka bible ezoyebisa biso il y a beaucoup de dangers na koluka kodefisa mbongo eza nango na kati ya plan ya nzambe te kodefisa mbongo eza na badanger ebele mpona koemprunter mbongo na bato il faut faire très très attention bandeko na ngai en effet celui qui est endetté il faut yeba ke moto oyo ozali kodefa mbongo yeba yango ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali congolais to ekolo nini yeba yango ntango yo oza kodefa mbongo yeba ke okomi esclave ya moto oyo azali kodefisa yo mbongo na lopoto balobi yango en effet celui qui est endetté est esclave de celui qui lui apprête l'argent yo moto oza kodefa mbongo yeba ke okomi na moto aza kodefisa mbongo soko omenge mpe komeka kotanga yango naza koillustre bino na baverset biblique okokende mpe kotanga na mokanda ya proverbe oh là là le chapitre 22 le verset 27 bible mpe eza koyebisa biso makambo wana kodefisa ezali mabe bible esepeli na yango te eza mpe na plan ya nzambe te bandeko na ngai bamama bandeko na ngai soki koyebi ke toluka kimia na kati ya communauté bamboko toye tolukaka kimia mais koluka kodefisa bambongo esukaka kaka mabe yo somona eloko nini communauté congolaise asala na europe eleka na kotelema malamu ezala na bareunion ezala bassociation makambo ya bacongolais esibacotisation oto mpe na cotisation okomona mosusu bendana okomona mosusu deja asala ata 3-4 mois apesaka na ye cotisation te
mais alingi kaka mokolo oyo makambo ya kolia mokolo ya komela aye na ye komela gratuit papa asaboli makambo ya mbongo alingaka na ye koyoka makambo wana te bandeko na ngai faut to faire très attention papa alobi asekisika makasi abi na ntango eza likambo moko ya cotisation likambo moko boye mutu akomona azosonga nsima mais soki cotisation esili ekomi siko moma ya feti balambi aye kobina aye kolia papa umela kodefisa mbongo eza molimo mabe ezali vraiment molimo mabe naza peze komeka mpe koattache na histoire oyo ndeko na biso cœur sensible amekaki kobeta mpona ndeko mwasi oyo akufaki na mboka Suisse bandeko na ngai ezali likambo ya pasi mpe mawa komona ndeko mwasi oyo ndenge awuti kokufa na likambo oyo ye asali mobali ayebi likambo moko te ye akei me na makanisi na ngai na moke oyo mpe ngai nayebi me ndeko mwasi mpe oyo adekaki na kodefisa ye mbongo omoni yo odefisaki ndeko mwasi mbongo oyo akufi odefisaki mbongo na nkuku moto ayebaki te me koma bakonte na bino fubo ya koranda yango na réseaux sociaux biso toyekoyeba sikoyo makambo yango ndenge nini bino bosalaki makambo na bino na nkuku biso tokoyeba yango sikoyo ndenge nini papa azosekisaka mingi me mama lokola akufi yango eyebani na réseaux sociaux ndeko na ngai mwasi ifo oyeba yango yo osali likambo wana odefisaki mbongo yo monaki osalaki malamu osungaki ndeko na yo me tala lelo oyo eyi kobima na posa peut-être ke osungaki ye na ndenge ya malamu mingi te lelo oyo yo yeba yango ndeko mwasi yo nakufi bankete kosalema leta akokita bakoyeba dabord yo oza nani ofandaka wapi mobali na yo nani mosala nini osalaka 20 million yo odefisaki ndeko mwasi yo outaki nango wapi awa leta ya awa kolandela yo ifu bayeba nano 20 000 wana yo outi 20 000 outi nango wapi osalaka nini epuis na baloi mpe na bamboka oyo ezali interdit kogarde mpe mbongo ebele na kati na yo ou soit na ndako ezali vraiment interdit est-ce que nayebi te bandeko na nga soki boyebi yango ezala na bamota moko boye ezali fixe oyo okoki kozala nango siri yo mais bambongo nyonso babombaka na banke mais nayebi te ndeko na ngai 20 000 wana yo odefisaki ndeko mwasi wana est-ce que ezali mbongo ya normal ou eza mbongo ya normal te 20 000 quand même c'est eza mbongo ebele eza mbongo ebele bref ezali kaka mpona kopesa toli ndeko mwasi yo oyebaka mpe yo mpe na miso na nzambe oza na likambo oza na problème ezali sérieux te na communauté congolaise totika bacomportement oyo soki bambongo na bino mpe bato mosusu bokóma na bambongo bozoluka milimo na bato mosusu mpo boboma bango mpo bolekisa bango mpo bapouvoir na bino emata vraiment na nkombo na yesu vraiment toza kopamela bino na mbongo wana video oyo pena bapameli milimo na mabota na biso na bana na bino me bambongo bino boza koya nango ebele ebele vraiment eza malamu mingi te ndeko mwasi oyo defisa